Hello la famille, mbote la famille. Esengo mingi ya présenter bino lupango o na mokolo ya lelo oyo tochaka yango dernièrement ezalaka 20 mètres sur 32 et moto moko asombaki 10 mètres sur 32 par rapport à la dimension oyo etikali tozongisi lelo eza lisusu 10 mètres sur 32 soit 320 mètres carrés awa na commune ya Nsele et tobima na makadam comme ça epesa biso image et bongo tozonga. Awa tozana na boulevard Lumumba biso toyebi na commune ya Nsele et lupango toyeko tala eza pembeni ya makadam. Awa toza na espace 4 saisons mais tokozonga mukie voilà donc entrée yango wana na toile bleue et lupango à toile bleue to anego mona biso na boulevard yango yo donc eza avenue eza parallèle na boulevard avenue liboso oyo elandi boulevard na gauche yango toyotala dans boulevard yango wana place totelemaki na banzete wana awa eza entrée et tozokota na avenue eza na droite awa oyo eza mituka tomonaki en face avenue yango liboso na biso avenue eza parallèle na boulevard Lumumba donc lupango na biso eza na makolo à 4 minutes na boulevard Lumumba na commune ya Nsele na Kinkole atwana Kinkole entrée Kinkole pêcheur Kinkole cimetière voilà atwana avenue lupango na biso et wana tozomona mituka ndenge ezoleka et awa tozongi lisusu na kati ya lupango nde tolobaki tozonga na kati to décortiquer nano par rapport à la dimension par rapport à prix par rapport à superficie par rapport à secteur quartier sol ndenge ezali donc tozo décortiquer nyonso oyo eza avantage ya lupango oyo donc wana awa tozomona mur oyo tozomona wana liboso eza mur oyo voisin asombaki parce que lupango ezalaki mobimba nyonso nde eza boye nyonso mais tosalaki ba morcellement et ida liboso ezalaki toane koteka 20 mètres sur 32 mais motu moko ayaki komonana na idée ya morcellement nde topesaki ye 10 mètres x 32 donc 10 mètres etikalaki yango oyo lelo tozongisa nsu na marché et kolongwa na mur ya sika ya voisin kino na colonne oyo eza liboso na biso pe ezopesa biso 10 mètres et maintenant na ndenge ya kotambola pelouse oyo totambola omona na gauche place mabele esuki pelouse ebandi yango pe ezolakisa limite ya 10 mètres donc oyo tozo présenter lelo to oyo tozoteka lelo donc kolonga na mur oyo ezomona na droite wana ya sika voisin auti kosomba aotonga donc félicitations à pasteur parce que aumelita sombi mbala moko azosala déjà clôture na ye sans kozela ke mninga aya basangisa non donc ye abani déjà kosala azotonga na ye déjà azosala makambo na ye donc lupango oyo nyonso eza lupango ya mutu moko azomorcele donc partie ndako oyo ezotikala mais toteka partie ya terrain donc terrain eza 10 mètres x 32 soit 320 mètres carrés oyo babandi na prix ya $25,000 à discuter donc biso soto yebi mapango oyo ezaka pembeni ya boulevard pour lupango ya biso eza à 4 minutes na boulevard donc avenue au portail kozala eza avenue oyo eza parallèle na boulevard Lumumba donc na bandeli lupango eza na commune ya Nsele na Kinkole entrée cimetière au bon moni na entrée wana mituka ezokota donc babenga yango entrée cimetière et lupango na biso eza à 4 minutes à pied donc longa na boulevard obeta makolo depa kino na lupango eza 4 minutes donc tout ça là ba calcul wana nyonso to évaluaki ezopesa biso 4 minutes dans le pang baché $25,000 à discuter 320 mètres carrés biso stoyebi mapang oyo ezaka pembeni ya boulevard ndenge ba prix nango ezalaka mais oyo eza tozo solde yango donc totie na prix moko bo oyo ezake mutu amonana asomba mbala moko parce que propriétaire aza na posa ya mbongo makasi parce que aza homme d'affaires aza ba faire il faut asala donc wana pona ba onyos ba koza intéressé to bima to laksa la deuxième avenue pona ko confirmer pe ko reconfirmer lisusu distance na biso kolongwa lupango eskezali na makadam to lobaki eza troisième parcelle to bima na to laksa lisusu awa to bimi na deuxième avenue sima ya munene oyo to ko zoomer boulevard voilà mituka yango ezoleka ba moto ezoleka dans le plan on a biso so compter première deuxième troisième quatrième
parcelle na macadam. Bonne chance, merci beaucoup.